cimetière. Babatsa nga na makili. Basa makili ba tchena bassin. Non, maître a le boko bo invoquer, bassin mo makili bi na sopo la kitso. Mala moko a sopo loka na mutunde basaka na catholique. Azui mo makutu onati. Yo kombo atata ya mo. Omoni bato ba barate. Siko yo fini mwana na yo, nyama na yo. Oh! Tango zo finga mwana nyama. Est-ce que aza mutu to aza nyama? OK. Spirituellement, c'est l'identité normale au PC mutu. Ezana bato miso alota ka banyama mingi na bandoto na ye. Bambwa azolota banyama, azolota azokenesika mo banyama, azokota mbala moko na contact ba esprit wana. Na komisi bango banyama. Botana comme proposition. OK. Bon balobi yo kopesa biso nini. Nga na mona ki kiloka liboso bien na kopesa bango wana. Après na lobi nandimi na kufa nazonga maboko pamba nazala esclave ya Lucifer. Nde bakati nga musapi livre wana efungwami na signé. Tant na signé livre wana pe limwe bango wana pe balimwe mais nazo se retrouver na likolo ya tombeau. Mais en face nanga na mesela. Lolenge nini na kodétruire ba vie ya bato. La vie nanga stage. Alors pendant nga na salaki nga skola salaki mo bato bazokisaka bato. Naki ko envoûter mo. Olingi na kata yo, ina sala o mabela o barré o siko. Wana nga na foulé barré. Barré, bandi ko ba barré. Deuxième fois. Bandi ko ba barré. Banda ko barré. Kende ko zo gilette. Kende ko zo moko te zo 5. Zo 5 kende subelango, a subelango. Allez, kate po atamba kile bebu pa na melungwe kate. Oh! Donc na koti na kata nzoto no na vandi. Donc on sala incarnation na nzoto mo. Tango sali kaka action nga na bibi na nga na tele. Yango zaka muta sala ira kwa makatisa nini ezongi. Evangelise, na bikelo ko dina tina kingai. Muto azala kinda kota kina. Bien-aimé dans le Seigneur, kobanga nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na kobanga nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Tambola kana kobanga nsambe. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Mbote Pasteur Alpha. Mbote mingi évangéliste international écoute. Je reçois beaucoup des appels. TV moko batebele vraiment. Nzamba Pambolo Makas. Na sepeli mikomono papa. Oh, il y a 6e numéro. Vraiment, na ebike to comme na 6e. Et ça, moi, l'équipe m'a 2 jours depuis tout le monde est sous les lots. Vraiment. Parce que tout ça est dans 5e numéro. Boni na nous santé, boni bana, boni libota. Bon, bana esika bazana matadi nzamba zo batela bango pona zo ba coup d'appel chaque jour. Na bisaki pe foko solana mama, oyebike yo benginga ah mama zo tiaka bazwa trop. Abe ko evangeliste kutu azo lisaka yo moko tande ozo matama mais na pesi bana nyonso mbote. Bana ya notre père obazo soutenir évangéliste kutu. Ba attaquer Jésus-Christ. Oyo bozo bozo contribuer pe ndenga to tianga ba séjour bisika na zo lala. So bozo pesa ba unité, bozo pesa ba mwa ba mbongo carburant pata musanga na mutuka. Kolisanga ba séjour na Maman Colette Kalo. Et vous allez bien. Yes. Ma contribution à bino bozo sala nazo monango, azo sunganga, bozo sala vraiment. Zamba pambola mona nyonso notre père sikazali. 6e numéro toke directement Satan aliaka mutute. Mais albomaka nde nyama.
Qu'est-ce à dire? Mutu baliaka ete. C'est un numéro, hein? Mutu baliaka ete. O chef famille mobimba na monde des ténèbres. O banana papa tina bandeko. Mais baza banyama. Baza banyama. Na lolenge nini pa na nzeba. Tala omoni batu ba barate. Sikoyo fingi mwana na yo nyama na yo. Oh, tango zo finga mwana nyama. Est-ce que aza mutu to aza nyama? OK. Spirituellement, c'est l'identité normale au pesi mutu wana. Donc, à profiter. Facilement pour moi, on a kufa. Osomona. Ouais. Omoni soki sata lobia boma mutu. A kokate. Po mutaza na pouvoir. Mais soka lobi aboma nyama nyama zaka essentiel. Azana raisonnement normalité. Yango moni po mukila molili eboma yo bien. Faut ebanana ko transfert yo. Mutu a nyama. Iya ko bomane nyama. Po nyama azalakana et devant mutu azalaka muta se domina kaliboso a nyama. Po nzamba pesa mutu pouvoir de koso a nyama. OK. Azana facilité ko boma nyama pe capacité ko boma nyama. Mais soka e mutu ko se défendre. OK. Mais nyama awa ko se défendre te. Yango na mukila molili e bomaka nyama. Si content mon petit famille mon ezali selon demande yaba te demande na bango te ngane na sali bango proposition yo sali bango ezaki proposition ezana batu bazo penda famille na bango po biloko ne aketika bango kuna poye azwa kanguya ya kosalelaka nangana lo ba suli kola banyama ezana batu miso alota ka banyama mingi na bandoto na ye bambwa azolota banyama azolota azokenesika mo banyama ya mso mona ngolo kola bando akoma bouvier nesi muto olota mbwa muto olota nyoka par exemple donc azokota na kati ya contact ya ba esprit wana. OK. Azokota malamoko na contact ya ba esprit wana. Et là ça répète vie ya mutu wana par rapport non ezali marche ya mutu wana po au conduite ya mutu comme babenga ngo comme le quand on prononce ngo mingi na ba mabota benga ngo nini voilà. Donc, ils allaient conduire à mutu barola que ça OK. Totem quoi. Bon, tes totem ils a ka nyamate. OK. Totem ko zape kai o nazana. Ah voilà, OK, merci. Totem est à représentation. Représentation. Voilà, o bazo représenter, lo mo représentaka et vandi batu nous ba kenda sera, bazo ndima ke loko wana soki ba sengi na ngo ba kozwe loko. Revenons. Alors, pendant que ngai nde na ebisi bango na komisi bango banyama libota la comme proposition OK po bango balobi yo ko pesa biso nini nga na mona ke kiloka liboso bien na ko pesa bango ngwana après na lobi nandimi na kufa nazonga maboko pamba nazala esclave ya Lucifer donc ya grand maître nde bakatinga musapi livre wana fungwami na signé tant na signé livre on appelle limwe bango on appelle limwe mais nazo se retrouver na likolo a tombeau mais en face nanga na mesela be wana ndene ko tuna papa comment se fait-il o tikingai boye ko zonga botikinga lobi omoni na mokili biloko nyonso ezalaka ofelete pe biloko nyonso ezalaka ya petete magie za petete sorcellerie za petete nde place na ko zo baptême nga premier baptême na zwango na zwango na kata cimetière basa ki baptême on dit quand biso to sala kala ma oui non tezaki makila babatsenga na makila basa makila ni batie na bassin non maître a tie loboko bo invoquer bassin mo makile bimi ba sopa ba kiti wana OK malamoko a sopeloka na mutunde basanga na catholique azui mo makutu wana ti alobi okombo atata pe mwana pe molimo mosanto. Donc, si on peut toujours sembler, toujours détruire, baptême, nous sommes dans le monde des ténèbres. C'est vrai, c'est vrai. Mais le monde des ténèbres. Si je m'en retrouve, ça va me connaître l'église. Le monde des ténèbres peut baptiser. Oui. Tant que nous avons introduit dans le monde des ténèbres, il faut pas penser au baptême. Vous allez impacter Katina Bango. On est nouveau. Ça ne t'a pas beau de s'arabattre aussi. Au combien y nouvelle naissance satanique. Oui.
Donc ça va gagner pas Nzambe, balongolo pas Nzambe, faut pas baptiser une nouvelle naissance ya Satan. Parce que dans tout le monde tout à l'heure frère moko abandé tout bandé ko sambela ni makas. Mais à ma grande surprise, nazaki na restaurant mo nazole mais la monia zo mais la penza ba bière na ba cigarette. Na epe na bi frère qui ngandi bonjour. Atalinga kitelo ngasi. Mais tellement kuite zaki frère ya makambwa. Ba repêcher poisson makuna. Réclamation. Mawa. Ba réclamer. Tala papa moni batu so ko ya ne pas Nzambe. Mais ba semence netikala kuna. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça a des parenthèses to fungoli hein. Identité na ye. Yango quand muto ayambi Yesu. Omoni tangu Yesu abimisi Lazare. Atikaki Lazare afongola Yesu afongola Lazare basingate. Il faut encore le travail. Il faut Lazare qui n'est pas basalina Nzambe. Oh pe bazana likabwana ko fungola bato basina. Omoni lelo e komaka mutu soka che mutu loboko tiki eno. Faut prendre encore du temps ya kolandela mutu wana vina. Ekotika ebongo te. Papa so mutu abongoli mutu makomi incible ya makasi ya Satan. Po balobi soki bakei bakendaka na le ya tourment, le de repos. Bazo zela uso pengwa papa. Ere moko pengwe zaka teke fomela masanga to bimina mutu conduite no ko pengwisa yo maloba musoko lobe ko pengwisa yo osomona neti nga pena bona mona te lo ko pengwisa nga mutu ka to ndako rien nga na sutukila ke lokote na sutukila Nzambe na loba soki évangile kutu même bano apoto na iba okabelange belé so ba kabelinga même le pango ezaka Nzambe muta toucher mutema effectivement voilà ce qu'on a wela nini revenons rapidement osomona oui nde ba ko pesa nga baptême mais pendant tozalaki na ye avant ba pesa nga to banda ko sala culte na ye omoni prière moko ba bengaka santu batu bazo ba zala na biso mona ba sala constitution ngo pe la catholique santu santu te yo nde Nzambe te wala te batanga ka liteni moko santu Frédéric to santu Noah bandimi balobi zala na biso yo mubateli na biso zala na biso yo kasoki lo sambo na biso zala na biso boya to sangana to bonzela bonza misa lelo bandimi balobi zala na biso banso omoni wana tangu ba komaka wana ezaka ba kilte canon ba kilte canonique ba benga ba kilte canon eza moment oyo vraiment basango bakotaka na kati ya nécromancie ezalaka na monde mbala moko ya invocation ya monde nécromancie soko tangi na mukanda ya si na obosana te Lévitique chapitre 20 na verset nango zana nazo verset na ngaka beaucoup plus makamto sala ezala bana Nzambe ba comprendre Lévitique 20 Lévitique 20 na ngaka vraiment makambo yo totanga ngo même na ba verset biblique esunga bana Nzambe pour Bible mon peuple périt faute de connaissance to sala témoignage ka te 100 versets bibliques papa mais nako vérifier le rapidement oui Lévitique chapitre 20 besoin Lévitique 19 31 après tu quittes Lévitique chapitre 20 Lévitique 19 31 tout temps rapide tangango Bible lobi ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits ni vers les devins. Balobi bokende pa ya batu ba benga kamili mote même pa ya bangunza. Ne les recherchez point de père que vous suez avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Boluka bango te no kite bo pakola mama sumu na bango po ya Nzambe mutalobi yango. Zela 20 ya lobi yango penza malamu wa. Tanga 6 26 Lévitique chapitre 20 verset 6. Si quelqu'un adresse aux morts au esprit soki mutu moko azali kolobana bato bakufa tona milimo pour se prostituer auprès d'eux, pona kogumba melaka sima na bango, je tournerai ma face contre cet homme. Papa
Je tournerai ma face contre cet homme. Donc mutu nyonso abengaka molimo moko mabe nzambe sa balo elongi pa na ye. Je les retrancherai du milieu de son peuple. Même na kati ya libota ya bana nzambe nzamba kolongola yo. C'est biblique. C'est biblique. Mais au monde na kati église bazo benga mutu akufa. Santo bazo benga za mutu akufa. Maman basambela kaza mutu akufa. Mama azaka mutu akufa. Ozo benga molimo na kati église. Nzamba yebi yo te. Na moni pose en connaissance la Bible makasi. Papa ba sataniste ba yebi Bible makasi. Batanga connaissance c'est vraiment. Batanga ka Bible. Témoignage sans verset biblique, c'est témoignage de papa. Ce qu'on retrouve moi dans Nzambe na nini. Mutu so ke font la Lévitique chapitre 19 verset 31. A font Lévitique chapitre 20 verset 6. Papa, Lévitique et le bin abisoni zela hein, tokei. Zela nano. Donc ba si jeune ayebi saraba na Nzambe. Bengala molimo mutu akufa. Esprit de mort, molimo mutu akufa. Mutu akufa. Bengala kata liwana. Bon, soit Lévitique chapitre 20 verset 1er. Lévitique 26 1er. Bible le Bible 26 1er. Vous ne verrez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue. Bon, c'est là. Toki kakana. Boko tombola kate ko gumba melaka. Idole. Vous ne leverez ni image taillée to statue. Alobi hein. Boko tombola elongi moko basalite to ekeko. Ekeko. Ouais, papa. Ekeko. Yango moni ba musulman nazo tombola bango te. Tozulu ba parce que naza na témoignage. Ba musulman soki muta moni elangi ya Mahomet alakela mi mabibo tuna ba musulman. So mona photo Muhammad. Eh bien écoute. Mais biso bo laksa ba photo elangi ya Yesu pona ni. Lelo komi Yesu azaki muto mwindo. Et bon moi siko bolimbisa ba deko père son âme pasteur Barouti ba deko so na biso. Na église le messager batiaka photo ya Jésus. Te wana zakelonga Yesu te bango babenga ngo peinture ba Branham se babenga ngo peinture. Balobi William Branham amonaka ngo na mise moko. Tala papa wana nyonso eza ba dessin animé. Tozonga les aka parenthèse hein. Eza ba dessin animé. Qui a vu les photos de Jésus? Personne. Alobi créa l'homme en notre image. Ta Yesu gayo na telemi. Yesu ye wana. Donc, tangu kanga na tali na bi on a créateur à Yesu. Et c'est l'été. Nage luka ba photo mo boy pona ni. Yango so bo bi Yesu aki mutu mwindo. To Yesu aki mutu kolo mo boy. Nga ba so Yesu aki na mboka na biso akoma pe mutu kolo mboka na biso. C'est normal. Donc babilo ko mo moni batu bazo mema batu na boye biti. Nde na kati ya cimetière mais c'est la wana bandaki ko benga. Nde na bandaki classe. Classe nange zalaki koyekola lolenge nini ya kosala voyage astral, lolenge nini ya koboma mutu, lolenge nini ya koyiba mutu, lolenge nini ya kosala vol malin, lolenge nini ya kosala multiplication. Premier stage. Mutali boso na bomaki par badire ya mama na ye. Yango na yo koyibiso wake. Lelo ezana batu mususu azana ndaka libala ezo simba te malobani balobela yo. Ozana kati musala ozwaka musala te malobani balobela yo. Bala totala yo, sala totala yo. Donc maman lobela ka mwana, yo okobonga te. Yo okoma mutu munene te. Nanu na mona te mama alamuki na tonga zo beta mwana ne. Premier ministre, député, PDG, yo ingénieur, yo nanu na mona mutazo beta mwana te na ndenge élévation. Mais babeta ka mwana na ndenge ya comment dire. Or Bible lobi la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. C'est le proverbe. Ozoka papa. Mwana liboso na bomaye biso to bimaki na biso. Papa moni babalaba lo to tambolaka. Oko mona mutazwa ye mo azomelo baloba. Yo moni kazaye moko. Mais ye moko spirituellement manae ayeba ko za la 3, ba ko za la 5, ba ko za la causerie. Beaucoup plus bato baloba na nzela. Faut faire na bango attention. To yeba mso baza baliene. To moni mutu wana za liene aloba papa ma. Mais faites attention. Ezana mutu mso azoba na nzela papa aza liene te. A des gens où ils ont communiqué na bango. Dieu bokasa papa alegi makambo belé zo bata ozo na ndapo bilo ko liza te. Ba penser moni mutu asala ka lision na makambo ya zo mona. O yazo yoka mais o yazo mona na minute wana. Mais to atiraka spiritualité na biso te.
C'est ça, et là que zo boma biso ba chrétien. Toza kaka limité, mais to même ka spiritualité. Moi na wana to boma ndenge ni. Biso to bimi stage ngana ba yeko ba squelette vivant. De be squelette wana. To tambola na bango. Koto de ngana katikati. Tozo sillonner avenir makamunini ba mapangu batu balobaka. Tozo leka. Mwana na so ayibaki nini? Eloko biso to monaki koma mwana banaye ko bongwama. Na moni akomi mbwa, akomi soso, akomi mpuku, akomi libata, mbala moko akufi. Balobi nanga omoni nini? Ngapte na moni mbwa moko, na moni soso, na moni libata, babi yoka sikoy. Ndep na yoki na matoi nanga ndenge mama zo finga mwana wana. Tina suka lobi okufata ko kufate. Babi tozuye. Kati na biso oya suka baluki mutaza na velo. Omoni ki ndoke sala makadent clédey. Ouais. Ndenge liso betaka boy. Omoni eza film ata inane. Ndenge liso sali ka boy. Me balakso film inane. Ndenge pe bonzamba ko sala boy otali film a 10 ans. Donc na minute mwana azo lungwa balabala na bango po akata na ngambo ya ba voisin. Moto abonga mina velo bakutani na atuti mwana. Loko pesa ki na coin. Bévénement na beaucoup plus. Et ça la makana ba rond-point na ba bifir. Place ba venir kutane mi balé. Oh des mois avant dakana ba benga kae abrakata. Waouh, contrôle ka ba coin. Abrakata. Ba benga kae abrakata. Braté. Abracadabra. Na ko fungola nanu moi parenthèse. Prophète Francis Joël Tatu. Aluba abracadabra na kati église. Bon bango bayoka susoni. Bango na musisa so le katana. Te ko bango omwenda ba bato bakenda kuna ba bato si bakanga ba esprit na bango. Il y a d'autres églises bandimi na bango tout bazaka bloqué. Arobima te. Bazwa même esprit ne bakena on a deuxième monde bakanga. C'est quoi ba vendeur des âmes, non oui, mais même église ezoteka ba âme. Eza na église belé na mboko ekanga bandimi lokola ba bien privé na bango. Mundimi wana ko za na manto mbanga ko lobate po abima. Po satanisme waza na kati église wana kanga bango. Nga kutu les frères là otangi kombo na ye yo muto zuitanga ko tanga kombo na ye. Nga mona ye ka lokwa musicien na zwaki ka saper. Bon na ba te na calendrier bon nzambe soka zalaka bon. Muto ayebi malamu za nzambe. Omoni ba teme belé bato bakoma ko pesa yango futu biso ba passer to ba thème opesi donne aussi l'explication normale par rapport à thème opesi. Effectivement. Alors ba pasteur ba comment opesa ba thème ko omona lokola na anglais, omona lokola na chinois pour comprendre ngo te yemo ka pesi yango omuso même thème mamino na faire. Thème mamino boy. Mais selon bino bato bokote na thème wana apesi bino conception mususu. Bino bote mais or que base à thème wana ba pesi na deuxième monde pour achango. Par rapport il y a mbala moko mwana wana akufi. Tango akufi. Tango akufi. Ngana mulika mutaye azui flako makila ya mwana wana ameli. Ayebisinga bon bo continuer nzela. Mais tango ebembane leli na sende to moni kezaki mwana. Na kusutu so kezaki mutu. Menga na mona ki nyama. Na mona ki mbwa. Akomi mutu. Babiso ya biso to bomaka ndenge wana. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali.
Onanini passe à Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala, pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bo benga pena alendele na numéro na ye po bo benga po bo zeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela ngo ça des jours atabatie le loko moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindele ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson ato la famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.